Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais Omelini. Aumeli par rapport à quoi? Il y a des bébés qui n'a pas de poto, n'a pas de sinambai, ni même sous son aumeli, on peut mazaba, Oumeli les cahiers. Bobo n'a balité. Azosa la fille qu'on a eu, pour la raison mobile, moi c'est à vinae à balle. Vous comprenez? Bobo a kangam to singana kingote, allez à canyon à singal biloko antabana au kenote. So va ça la devoir au linga moi si, so se peine na bobo lingi. So le week non bobo na ningi na ngate au kamoba basingana kingote. So ibato bazo linga ko mana bobo po bakraka bobo ba linga ye. Film la lena SB Teresa Zangite. Yo yimba mo na SB boye. Teresa Limu. Quoi ba basala raka. Oh, Teresa. Quoi ba basala raka. Oh, Teresa. C'est incroyable. Topa zongi na place nya. Mama. La vie n'a pas de plaisir dans la soulière. Ezana triste acteur nini oyo ashoka Maxi Bondoe. Daucho banka matap kaka. Oya kandi una masi. Naibite. Ashoka intérêt. Ata pas humilianga, mais que Dieu te pardonne. O humilianga parce que na tchako likola mbeto nanga. Parce que na bomba ka ombula. Po yebaka no vina ngate totam. Bah, tezate. Menga za ba secret belé na yebi. Toza un secret na été. Te zate. Oza un secret ma top. Secret te vie. Ndeti ya yebi so te vona nda konso yebi ngati na yebi. Wa sina yo. Trop sire. Et puis les chouatés. Un tombant sauté. Azona na anniversaire. Pour anniversaire c'était Eh, non anniversaire tene tinatanga là. Mimi a sa conscience que de Londres après c'est la Embo. Mimi mutalinga de Londres. Ezate que de Londres force ka ibalinga na kande batunye so bakutana. À ce temps andinga de Londres après c'est le mbonga dibala pour azala na bolengwa de Londres. Ce qui est comique soit la fatigué à l'embi ça fait déjà ça fatigué au lembi yango te mutekotinda yo ki to collègue nous suppose fatigué au lembi et ça yango te donc wana ça na mo raison te SBP makaki et makaki oui pourquoi pas si on a dit que mankai ngate na uzalo kuta et mankai ngape bientôt là c'est la grâce na valité na valité pardon bino so mo msapina bino ko tout disanga laisse-moi papa na 70 lingara ya moyen ezate pona bino na valité et mes fans je suis encore libre et talioté vous avez dit balati lelo na c'est la te pona na koba tenga na kobati bayana na putu olinga bonga. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai
bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Lualaba dans la ville de Kolo. ba vérité Voilà, bonjour, bonsoir, la bisoya Congo, Liziba TV, Baladia Kevin Pandale Kechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopazi Sangoya Solo. Merci na abonné tout le émission na biso ba vérité awana kati ya Congo Liziba TV. Ba baso botuna kingai mama ni mama top pasali mami kolebele na Congo Liziba to komona esu to koyoka esu te pe to lobela toujours ba sujet zo na kati ya réseaux sociaux to ki mama top pa oti ko bala autre sala mariage to ki mama top sous ma bele toki ma auto retourne na SB toki ma belé akimisi batu toki suma mzubima ana Congo ya batu a comédie et belé soit disant affaire Bobo affaire Mimi Kabeya affaire Jeu de Londres donc on est pas à Montréal lemba ya Montréal ba artiste comédie kwa yili bande ko wana to ko sula plus c'est makampawa pe besoin actrice moko to funda ki Mimi et pas de Londres, information que ça pour Tambola. Et tout au sol, nous avons un deuxième épisode de la série, nous avons novelas, où nous avons évolué au Tambola chaque jour, tout au sol. À la carte, il y a Congo, Liziba TV. Merci Naba Fiki pour tout au Bakola qui bango fait kitoko merci na Daddy Fiki pour Paul Fiki pour la passion beauté sinon bien à maman Nathalie Fiki pour monter maman ya papa Paul Fiki pour aussi que maman Zozo na ande babi maman Zozo mama ya bien on penda kai mama ya batu mingi mama Zozo na usalia mingi depuis ende na kusalimia ya mingi aussi que Amadi Masango à foire aussi à Kaili et Kenda. Tozana lelo mama ni mama top to solana yo la vérité à la kati ya chaîne à biso boni. Bien écriture. La personne moté na Juliana Thomas. Oui. Juliana Thomas c'est vraiment parce que pour Salingai. Merci beaucoup na cadeau Salingai pas Gabriel Bolembo à Beninga bina Dubaï maman Juliana Thomas à son meilleur rôle. Ah maman, Zamba Pumbola partir à États-Unis merci. L'autre c'est bonne santé d'abord. Zamba Zoba na maman na etozali. Na ngolu na epenza Jai. Jai tout le monde la bonne santé bien habillé. Merci beaucoup. Merci. Toujours. Tout le temps, on a toujours une actualité. Il y a des actrices, on analyse la capé, entre vous les artistes, vous m'envoyez surtout comme on a dit, par comédien, surtout on a trouvé des affaires posées de Londres, Mimi Kabeya, na Bobo Manoka. Ça peut être au côté de sujet belé parce que ça va être moi bilinga parce qu'il y a des gens où on a un matin hypocrite, on a créé ingrate, on a pas facile belé autour sur la carte au permettre parce que tous ceux qui on a besoin que tout ça hypocrisie et ceux qui ont locaté na carte ya musala ils ont facilité pour répondre à la question la mission de retourner pas mais non répondre à une question c'est peut-être non répondre oui bien. Les problèmes de mettre pas de la personne de comprendre top tout ce qu'on a José na Mimi na Bobo maman les mis na internet ba ko lobake et aussi ba société ba on balé na Mimi soit disant Bobo a comme un copine na Mimi Kabi bon na éviter information ngo nani bandarango nani monaki bango nani a confirmé yango donc na évité donc moyen a confirmé le on les a pour Bobo a évité Mimi Kabeya aza momi a vie ezate que ya moi c'est ce que chéri de comme non à balai voilà donc Mimi Kabeya pe côté nae a évité aza moi c'est un monde donc a évité il faut avoir une réserve pour sa bêtise surtout na mille au mobile nae azala bon pour solo bon na meka pe ko solo na boya ngaba ndeko na neti sida bilele na benga kie na tuna kie ngapi ndeko na ngai zani abi ngaka de na yoka ngala yebi na makambo na to ba olo bate ba réseaux sociaux elinga na ngoko loba ngapi na toka ezaka pasi na ba réseaux sociaux c'est tout confirmation exacte nani amuntu les ont dit kaka
radio trottoir kaka pas battre babi que quand on Charlie Madoula ou la zone de Londres on connaît pas beaucoup de Londres il y en a on va ça dans ba restaurant et musala kuna nzo sala théâtre on a sala kuna ke buluka ake ko bunda pona vina na famille na au moins musala par rapport à nazo sala bande on a besoin de ce théâtre bazana kina na poto ba sala tout le monde a sala au monde a sala poto yo sala poto bazo bunda ba luka vie poso kanima boko na poto so kesika bande on a biso ba yako ya teso ela ngo apesi ngo ngo apesi mais avec le temps il faut boulo luka ba fana na te ka bomba ke luka ko yo lia non le folo et na on m'a pété mais ya koloba ke o milika be ya komina de na ni bobo ata na monde ya théâtre de tokena ba tournage ata rumeur na on a yokata ata ba rumeur apa na on a yokata na yoki kamba la mongodo moi vraiment na confinement ça moi vraiment confinement ça te dit les biquets malgré ce qu'on est de Londres il doit ça plus hypocrisie na ba artiste na yi na ba bino be pas comme ça moi vérité mais ba ninga no super mibale autorité ba lobby vérité auto exposé ba moto to bota maté que mina mimi et comme moi na ba problème pendant ba la ki mimi azo respect ba ndo na mimi amoni ka umeli il va faire la vie nae après il a droit d'exceller RP soit ils ont dit que soit des chaînes ya YouTube mais umeli ni umeli par rapport à quoi eza na bato ebele pe babali baona na batapoto na basina mibali nimile msusu na umeli te ba baza ba umeli koleka e mais bavandi ka bazozela ka chirurgie bazozela chirurgie eza raison te azobunda ti aoluka ntango akozwa aokende problème te sikoyo parce qu'on attend na kaso de okazo makambo ezo na internet qu'ils aient réel mais ma maso que mimi arozo comme que kila je de Londres et ça l'on dit kila inde azo c'est intéressé sur les Londres te on a des comme biloba loba na on a yoka na no tandi sur la pamba keo mimi akomi ko bae do ko bae o mo bae sida bon et ma ngamba polingo na bango kuna ngana ko tati mo soka ko mo na ebite so ka zo linga na ebite me ngana na yoki disolo ana te na tikali ko yoka disolo mimi na de Londres te mimi nanu na yoki te pona théâtre le campusation ke bimi e bimanga e bana na ba rumeur ozoka comédien ya mais bango na yoki te diku e bimi na internet bon na ebite pas les bons des avagines ko bimanga na ba je sais pas papa na ngai bobo na balité azo sala fiko na e kola ko zombala moi c'est ya vina e abal ozo comprendre bobo akanga mtu singana kingote ale akanyo na singa bilo kwa ntaba na okinote so va sala ka devoir olinga moi si so ko sepe na bobo lingi so ko lobi ke na bobo na ningi na ngate a okango ba singana kingote so ibato bazolinga ko mana bobo po bakraka bobo ba olinga ye c'est ça ya solo que soit les embouts de marana mimi nana ngana eloko lobana te et s'engager quand les candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. Notez bien, vous ne pouvez voter qu'une fois. Je vous prie de me voter massivement. Le vote se passe sur le chaîne Umoja Casting et Elise Saloum officiel. Merci, bisous. Salut, Jambo, hello, je m'appelle John Musunga et je suis candidat au Umoja Casting Manger à ligne. Donc je vous demande juste de me voter pour notre rôle. Comme on a un rôle. Donc pour me voter, il faut aller au Umoja Casting chaîne YouTube ou Elise Saloum officiel. le truc qui soit avec les actrices ex Moria Bobo Wazaro Mena Bobo il y a sur rapport à APC et Londres éviter soit exemple que Mimi a tiré sous de Londres na profité ni na stati au bisona yoto il y a déjà son moni Mimi au moins photo de Londres na profil au moins na stati soit des actrices comédiennes Moria Bobo Wazara ex ya Bobo il y a tout bien de Londres éviter ta Bobo au moins moi sina yoto le modifier na kati ya stati ya profil babloko wana bon neti na ba statut nga neti nga na yebi na ba statut mimi na tiakati na na tante na landela ba statut ya bana na yebite so neti na yebite na minute te statut ya nani na yebite
bastatia de Londres na éviter le bac peut-être ezalaka mosusu okobengani sida ezalaka mosusu ofandi bokoa sida abengi yo nde le mosusu abengi yo omona stati mpo aza enregistré na répertoire nango mais nakota oyo nayebaki batianaka na bastati baotia na lisusu te en tout cas leke tivilimbisanga nayebi te wana mpe aolinga okotango te mpo nayebi te oyo oloba makambo mosusu en soi eza nango makambo soki baartiste wana bazoconfirme seke bango nde moto baa na preuve bapesa biso bapesa biso bapreuve mpo bango lokwa baoconfirme seke bango motu baza na bapreuve bapesa biso mpo biso tondima et puis ex wana ya bobo lobi soi disant ex ya bobo aoyebisa sida par rapport à quoi ya zuwa soki azalaka ex seki basilana déjà siko akobenga sida ayebisa ye oyebi na ndenge nga mpe nayebi de Londres de pas azaka motu ndenge nayebeli sida sia aokwea na bapiège wana te aokwea te nayebi ye bien eloko oyo bana de Londres nini na mosika azali maki osobolaki si réellement makambo toyoka ezalaka yango te mi réellement toki lelo mamongo mpe lelo nanimi to baza lisusu te to engu ebeti nde ebeti okoloba na ye ndeti nini mais bien te moninga mosika sida mosika mosika mpenza azobunda azoluka le mosusu aofungola kobetabeta baporte de façon eloko moko efungama ya bien epermettre ye mpe abima mpe asala oyo motema na elingi ali bakoto kobanda so banouvelle akobengaka eya kitoko te vraiment batika yasa mosala ne na poto avanda na ye na kimia ye na mwasi na ye bacontinue nde baocontinue soki etangamaki baocontinue ntina chemin na bango basuka bacontinue soki mpe etangamaki baokatana na nzela bakatanika eza nango fin du monde te tozocontinue onaka ya mimi bon naka neti ya mimi aza consciente ke de Londres apesela ye mboka mimi moto alingaka de Londres eza te ke de Londres aforçaka ye balinganaka nde bato nyonso bakutanaka asetango alingaka de Londres apesele mbongo libala mpo azalaki na bolingo ya de Londres soki ekomi ke soit soki oza fatigué olembi yango te moto ekotinda yo kezwa collègue mosusu mpo oza fatigué olembi eza yango te donc wana eza nango raison te donc baza ngai mpe sida tikali koyebisanga jamais le tosololi ke baza na matata te baza na bango ngire eza nango bafausse information tozoconfirme yango mpenza na mte mpo toyebi ke bilobaloba baradio trottoir donc et comme mingi mais ça arrive aussi que après déjà bon na makambo ke alingaka basi bato ya théâtre to moi c'est jeune moni moi bagana moi sina ye parole ande na yoka bobo na bonte ya alingaka sauf que mais ça jeune garçon alimenté quoi actrice pas à moi city alinga na ye aza libre ya kosala choix na ye nalingi oyo nalingi oyo te nalingi oyo te aza libre aza na jeune garçon abali na te asengagea na te il est libre au comprendre c'est ça et ma bête un jeune garçon ils étaient que kaka linga ba actrice non ba actrice japonaise que bati ba soki kana ba actrice bati ba partout dans le monde c'est ça a voyager répète mon bati kuna te bati kaka condamné ka ba actrice te wana pe comme ko pepsi la ninga CV na on juste bolo wana ba ndinga ba komete ba zoto no voice ba moni papa na ngai yonde mto okutana na bango bisika ba otonga ngasi kono pekisa bango ndeni so ba otonga batonga na bango moto so batonga yesu kuto azanza pe batonga kai kotonga ezaka likamso ya na carrière na yo to bi kosala peut-être bien sûr bolingo kolinga pe acteur moko comédien et comédien ngate groupe on a kotaka d'abord loi wana ezalaka soko meki kolinga na groupe sans souci omeki kolinga bomeki kolingana na groupe donc ezalaka na mobeko nango na punition nango à part na groupe na réalité na ba comédien biso na biso bacollègue alingi moninga te c'est bien toi que sur la toujours na tous en débile au souvenir plus à Nakati à Congo les TV ça fait un moment toujours sauter merci aussi na baba pour le Fiki pour FBT Misalandi aussi papa Fiki pour ya maman Nathalie Fiki pour na on ça 30 ans de carrière papa cadeau na bien ça na bien problème de FBT FBT même en temps Misalandi top ça fait un temps parmi bateau banda qui SB
Ouais, c'est ça, félicitations d'abord parce que pièce de tous les cas, tout le monde du monde est carnérol, vous avez vraiment maman à Barcelone, na mobile elle qu'on a ya baie puis na kati, on a baie puis na kati puis est-ce que ça lui peut go ça là, et c'est puis surtout baie banane absence à top ça là qui na SB, et ça qui dit qu'on appelle à SB dans besoin qui SB d'abord on a passé ici na passé un bout ici la Bissalo, c'est ma petite sœur. Tobandi Musika. Je me rappelle encore na Académie des Stars. Bango bazara na contrat. Biso tozali le roi ba collaboratrice to yaka kara intervenir voilà. Tazara ka kuna le rôle scénariste ma famille za Mindondo paix à son âme. Toti Musika, toti frère Musika. Surtout ba bito bana ko relater ba histoire ngo. Tout le monde a pensé que toi on a droit à Roussala dans ma bête. Toi on a droit à la Roussala dans ma bête pour na tout vraiment na Moussalo na ba calvaire na ba vallée à Baga na ba difficulté mais nous allons unis. Les loyaux nous avons sali ngolu à visiter d'une manière ou d'une autre nous avons quoi naé alors ils attendent au péato robo des photos tous enfants toujours na bomoko. C'est là qui n'a pas qui appelle il y a les qui n'ont pas la Bissalo tout sur le lac tout sur le lac sur la police sur la car attention à ce problème même matin ou bien il a bien tout sur la car avant qui tout va y avoir dans la chambre tout sur la naïve sur le masculini n'a pas appel d'ailleurs tout peut s'en aller il y a une rose libre mardi Nathalie calendrier par rapport à tournage va toi bien avant et n'habiter jour na zali babi ya na zona besoin il y a intervention na yo ça va mais na osala yo aussi dimanche pe ro ko kabinga on a 20 tableaux na ku fina ko se katologi na ego maman ukana nga igamni na 20 tableaux ba bien on manquait nga moi mingi jouer mon thème mabe tout et tout bon ndé mkolongo pe ko kai dimanche tsenga pesinga ba détail nyos ya place à tournage personnage autant de tableaux na adresse et tourner ka la ma campagne awa ani pe na kene to sai musana biso pe na sepelika po musala ngo ba to finga ba fingi tseki ça les ça mai malam vous savez ça mais vous savez nga moi passé moi stress on est histoire au lobby que l'outil musical c'est-à-dire que zolo bana moi douleur na kati na yo parce que vous pesa musical pour ça là comment sont des barrières na ba cœur parce que donc na moni ebelé pour ça ma bébé ça appelle maman na ba fille ebelé comment est-ce qu'on a qu'il lui y a na ba rajoana na ba réseaux sociaux auto par le boy aux alarmes valorisation sur un point et si par là ba embalter avec l'écriture laisser les passer eza kaka exemple na baleki boya nsima te baleki boya nsima te toza bato puisque bato baza ça t'a aussi dérangé totutanaka totutani mpe motu oyo nzambe asala aza normal aza na motema lokola ya mitema bato nyonso eloo so eza mabe fo aza na déranger soki ozwa déranger te soki oza homme animal oyo nga nazala sanfoutiste te il faut mpo ozala déranger mpo toza bato voilà donc appel na esala yenga bien appel na esala yenga malamu nabi en tout cas malamu wana etikala mpona libela totikali mpenza na malamu wana tina libela oui il faut tobongisa nzambe abi aimez-vous les uns les autres tolingana l'écriture babiloko nyonso totomona oyo ekotai biso ozo comprendre tokolia tokoke na toilette oregete mbongo pa eloko liaka kitoko mais so toza na communion topesa nzambe pesa c'est ça peut-être dans le monde à le bal des amis bien va souvenir sur ya bato monde à art kate partout oui ici kaka bato baza place à mokili eza c'est ça l'homme pour ça choix exact l'écriture attends maintenant na ba chroniqueur tout le monde a bien des fois chroniqueur on a chroniqueur c'est ça l'homme tu as changé l'histoire tes histoires de la SBP Makaki et Makaki oui pourquoi pas si on a dit que Makaki n'a pas dans un et Makaki n'a pas parce que ça parmi ma chaîne oyo SB to Badiango tout ça naza parmi ma première acteur oyo
s'il a considéré à consulter qui pour na eloko je suis parmi ancien topi batalibos bato ya yambo tant on a joué qui na moni sunda kuna ça là bien on a besoin d'attendre les commentaires comment il place à top une à moi ya zoni na kati Thérèse ya joué pe mingi ya joué place à top mingi Thérèse ya koya na yo Thérèse ya sauté vie ya surtout Thérèse ya za sous sauté aza sauté na ndé a joué qui mettait sur poids a joué sauté bon et ça scénario aussi là ngapé na éviter ba personnage ni na zaki na bango besoin ngaba penga na jouer place na nga et puis biso ba to jouer premier jour dès troisième jour to zala été na éviter ba dan ba intervenir qui lobby okuna lobo kuna mais ngana jouer des jours donc on a joué sur la ville on est allé ba bureau et pas Eric Mandala boss voilà to vient tourner kuna et puis jour mosusu bon na éviter ba to souper parce que ba biki o Thérèse a fait place na SP moto azwa place ya motu te mpo tojoua nde mo te nga na Thérèse atoagie moko te azwa place na nga na nde leketi otika na osongisongi te kalo Thérèse soki sila abengi ye tiai na place na ye amoniki ebongi na Thérèse place oyo ebongi na intere place opende ebongai nde na top asa moto akala na mosala oyo te ayebi baje artere actrice moko na moko ayebi ke place oyo po ebeta bien na rôle esenga top ba résultat ya mwana mais arrivé nous absence na bango et ça c'est que scénario na ye bon même na komaki scénario na ye pour colonel Jonathan ba film la na SB Thérèse zangi te c'est que senga ki azala c'est bon point so ina sali bon point les questions mon bâti la songiso et que tout le monde va filmer pour y avoir joué au moins la peine à scène si la nani Thérèse a peine à scène et ça scénario naïe ma mère stéréo a joué au lobby na ma mère stéréo point ma mère stéréo tout na mon voisin faut ça monter du bosso et bon ce lobby n'était point loba naïe qui a le balama mutakal ata film to le kabali il fallait uzakana elle ko ba ko commenter et au botaki Canada fallait top azala au Canada ba na au Thérèse au Canada na elle ko film le kaki top quoi ba basala kaka oh Thérèse top azongi na place na maman les questions à problématique nazongi na ngana musala na yo bakobeta yo etali sika mo boya ba oloba ba kimile sina ni pa na ka kimia ba bi to tangi ba actrice mboka oyo top as actrice peut-être moi miye ba raté na miye ba te na yo ba ko ba de pi les mythes tu peux être exploitation pena ninga mboka na sonde ka besoin kende mais top c'est une actrice nga oui merci beaucoup c'est une actrice na Thérèse a tué vite sur bon et le scénario mon top yo so ziko ye ngala vibra na nazala kilo na scène ozo comprendre nazala poids na scène nazala kilo na scène imela atena belle fille so za ma Thérèse pena au moins na film te yo yemba mo na SB boy Thérèse alim scénario place on a c'est la monnaie qui ana confiance à yana ye ana confiance musala yana ye azana confiance à talent yana ye albi non place oyo ezaka pona to nasana na bana otuna sila ko ni que Thérèse a joué wala te on se tanga mo pe na besoin bon sila yo trop sire et puis les choix te am to bam sauter azona na anniversaire pour anniversaire na anniversaire te ni tina tangela banda na banda carrière na matine na okindi type na okesi kisamo na anniversaire maman oui je suis la seule na joie beaucoup tonalité na joie maman normal la kato ke o jeune finazana welo on bête lo ba kilo tu on bête mimi na makona ngaki to anniversaire nazala anniversaire te na kangama na rôle mo te na kenda partout c'est ça
Moi, ça, c'est ma génération. Moi, ça, c'est ma génération. Tout ça. Là, on a essayé de se faire. Ok, on a hors sujet, on a 4. Il y a pas de vérité. La vérité, elle est une émission. Comme on a la vérité. Il faut y avoir une vérité. Parce qu'on a encore une émission. Malheureusement, il y a une émission. Ça, c'est une émission trop. Yo, tu as un gras. Non, c'est trop ça. Yo, ça a un gras. Dis pas dans le défaut, non. Dis pas que tu as un gras. Les ketchup. Les ketchup. Naso bari o te pa tozo solo la como banga ngai to oh tu me como banga ba banga ne tila Jonathan na wazo njima na banga na oh zasko posi mata mutili ba respecta ba banga ba moto oh mu banga uza mu bena yo les ketchup la posé ali ba ni sanga la plateau na c'est là posé ça no ben monsieur na rôle caté parce qu'il n'a rien pas c'est ça qui veut donc ils ont un peu de choc à la vie à ça n'a pas monde à t'as ma caméra ana monde à tout choc nana mtu na choc vila na sona choqué mtu na sema pardon c'est que la l'action so qu'il na reconnaître vraiment qu'il a blessé na senga pardon nana mtu mona choka na vimi na senga pardon on a senti vraiment qu'il soit à la senga vraiment vivre que il soit tout comment on soit bien sur la vidéo Alexandre et je serais passé aller là à Bioti Alexandre vidéo nzo de kasiko ya Maxime na triste acteur nini oyo ashoka Maxi Bondoe. Dauchola banka matap kaka. Dauchola banka matap kaka. Maxi abomba na epete azalaka fille moko ouverte le roi Gabriel Dengazawa Gabi akosi na ete Maxi azaka chel pena na boulevard Maxi azaka chel pena na boulevard Amatop soka finga indumba daloba koza andenga te akalifia pena confirmaka soko nango tune nano question le kwa lelo ndeti mwana ya mwasi wali bosana dada koma ufuta ndako saka ndumba bo dada nza ko taper ba boîte non kuna sipe ba bota bali nante c'est ndumba neti batu tout bazalaka bandumba et bimana wata na bateau peut-être ba eba vina ite mais Maxi akolo bango te maman tapa humilianga mais que Dieu te pardonne o humilianga parce que na tchako likola mbeto nanga parce que na bomba ka ombula po yeba ka no vina ngate to tambwa na biso na yote to za ba copine to ka musala azaki na place au vendre tête qu'est-ce qui s'est passé a senganga ya ka payer mokote na mwana na ye ya mobali Eli il fallait pas loba bilo muso yebi ko za di domaine mais aujourd'hui nga obi misabate za mabe oh yo penza ndo za spécialiste mais nga za ba secret belé na yebi tu as un secret n'était te zate oza un secret ma top secret de vie ndeti ya yebi so te vona ndako so yebi ngati na yebi yebi Aujourd'hui, il y a une polémique. Non, tout ça c'est. La choka m'a invité. Je suis devant la caméra. La choka m'a invité. Et puis, je nana ba mabe nana ba erreur nana pour naza mutu. Nga pe nazo atana nga boye sanza besana ni misanga. Na sali mabe, na blessé mutu, na choqué mutu, na lobi mabe pour na mutu. Vous comprenez? C'est ma pardon. La vie n'a pas de plaisir dans la soulière. On a salarié, monsieur, pas dans le on a eu la question des agents. Dans les cas de la TV, de quoi le moment la TV. Il fallait que quand on essaye pardon de la TV, dans les cas, et qui para acheter, on a essayé de oui, à quand on a aussi. On a évité, on a évité. On a choqué, on a évité. On continue. On continue, on a fait une émission au Pamba. To continuer ayi tuna nga ba woyo mutu na nga ozo zira bato ba pesa nga ba tezate naza besoin ya bato ba pesa nga ba bon na 30e carrière 30 ans de carrière c'est belé les a otangisi mwana asilisi pe université au distraire c'est ko yondo ko distraire et monsieur comme beba
Oui, mais on a bien des moussanes. Je m'en vais. Je te dis vous. Nazana Moutouté. Les a ouverts. Et le corps nous béati. Pardon, Pézat. Le Kétiou. Est-ce que vous avez c'est ma soeur. Au revoir. C'est ma soeur. Qui n'est pas n'a reste pas maman. C'est bon, bah tu faisais bon la biso, ma bien pardon c'est la pas salam ma bête à part sur bien tanda ma bête au mon petit frère. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Psychote. Na bateau tout ba tu t'as de ma façon na ba commenter, na ba retomber dans l'émission et ça là que au cours de la nuit tout ça. Moninga. Nani lo abati. Ngala moto ka. Nana ndio lobate. Omne lo. Na mitu. Tu beta araba genou na sei to isa nzambe. Souviens-toi. C'est pas encore le bien de souviens-toi. Ai non, bata no ngani. Bana baba fan na biso. So to zane lo bato ke boza ba fan pe mutu ba baza moko ya bato ba batindika biso to ko mapele lo isika to ça ba film ma poto o monter film ma poto wa tindeli boyo atindeli lamba wa salimu ka le même fan on a tellement na lo ba mapepo na ba na ko lo ba mapepo na ba fan c'est impossible mutamta jijo ndenga tonto jijo ndenga. La vie continue, papa Nambay. Merci, tu m'as gauchité vers la fin, M. 30 ans de carrière, bientôt là. Bientôt là, c'est la grâce. La balité. La balité, pardon. Bino sommes comme ça, bino pour tout disama. Laisse-moi papa n'a 70 ans de carrière, moi il y a des pour la bino. La balité. Mes fans, je suis encore libre. Et talioté. Vous avez la vie de balité. Là c'est la tête pour la koba. Tenga na kobati. Bayana nga putu olinga bonga Leke TV na balité na bala kana 18 ans bota donc le person na baïda ko na rebali na ça j'ai 53 ans na kokuta je suis encore même pas 55 ans bala kitoko mai yes. Na latika baga fiançailles baga fiançailles balaxa non tchate ba fan na ngana ni balobi boye service